Bonjour, bonsoir Balandi, nous sommes des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakande tu es là Ranabino. Nazana lisolo moko, maman nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows na kosepela obeta lisolo nanga. Pesa ba maman conseil likambo ba passe-temps. Kakandenge des shows lo baka ba passe-temps. Voilà toza wana. Question ezaboué. Monde alelo ba passe-temps. Un homme dédié mérite double honneur, mais passe-temps, azana honneur moto esengel to PC. Les passe-temps, baza bato ba yoko bebisa évangile dédié, c'est-à-dire ba onde to bengi ba faux pasteur. Les passe-temps, ba on ba olexelaka ba mama temps na église. Les passe-temps, ba panzi mabala bato. Les passe-temps, ba bengi bana bato bandoki. Les passe-temps, ba komisa bana ba fazer. Pona nini, ba on ba yena ba on ko luka mbongo na sima ya lilo banzambe. Toza wana. Bato tolobelaka awa eza ba pasteur te. Biso tolobelaka des voleurs, des bandits de l'évangile, des passe-temps. Maman na biso alobi boye des shows. Ngana yaki na poto, maman aza na France. Problème eza awa na France. Maman bi na yaki na poto, na botaki mwana nga na Brazzaville avant na ya na poto. Na ya na poto na mwana nga moko. Toyeko kuta na mobali nanga awa na poto tobalani. Mobali nanga abokolaka mwana nanga très bien. Abokolaka mwana nanga très bien. Azara na problème te. Par contre mwana nanga azaki mobulu. Mais mobali nanga azosala l'effort mwana nanga zonga na nzela. Azomema mwana na droiture. Ondima même pas que non, eza mwana oye abotite. C'est-à-dire papa azobokola mwana ndenge papa abokolaka mwana oye aboti. Pas de problème, pas de soucis. Ba vivra bien. Mais problème ezani inakati. Maman lobi ezana ndeko na yemoko azana Brazzaville. Ndeko ne wana bengaki asengeli prophète na ye permission pa maman na biso. Pour prophète na Brazzaville, azana besoin ya na poto na France, mais azana esika ya kovanda te. C'est ça ah. Maman lobi ndeko ne abengi a expliquer na prophète azoluka ya na poto esika kovanda ezate est-ce que boki koyamba yete. Maman lobi des shows na mekaki ko solliciter mobile nanga na ndako na senga permission pour naza mwasi na sima ya mobile. Maman sengi mobile ne permission. Mobile alobi oui, biso pe ba yambaka biso na poto. Pour na nini te to yambaye. Soki aye eza gravité. Akobwaka ngunda da 2-3 mois akozwe sika na ye aokende za na gravité moko te. Prophète asala nini aya. Prophète na Brazzaville. Basambelaka na mwana mokonzi moko quelconque na otanga kombo na bango te. Mwana mokonzi wana nde basala ike lokwa bango baoya na France. Ba préféré baya pe na prophète, prophète pa ya kobeta tour na France. Basali prophète ba démarche nyos na bana bakonzi wana ndenge basambelaka na prophète na bango basepeli baya na prophète. Nzoka na se ya voyage wana baosala la prophète, prophète koto pa zo planifier tant baoya ni na poto asala nini akima. Bref, mikande bimi baye na prophète na poto, prophète asi a planifiaki ayebisa bango nga pe na famille nanga soki tokomi kuna na okevanda pa famille nanga na kosala séjour soki mukola kozonga koki tosali nini tozongi. Bref, baye ko voyager bakomi na poto, prophète alongwe na esika bakitelaki ayebisi bango nga pe na ke na famille nanga na ke séjour mukola kozonga tosala nini tozonga Brazzaville. Nzoka prophète ndenga yaki wana tout la mwisi ya zaza. Kaka ne prophète atikaki bango mukolo wana. Prophète aye kovanda pa maman na biso comme c'était prévu. Prophète azui sim na ye o babande ko sola nango na bande kwa Brazzaville. Na famille bakonzi o bayaki na prophète na poto abuki. Azui sim en France ache. Ye relation ya ye na bata Brazzaville abu pia moyeba rejoindre sous na téléphone. Ezate prophète tout la mwisi ya zaza. Atikali na France. Li solo e bandiao.
Maman lobi des choses, to vandi na prophète. Prophète tango ayeba prière. Prière et bandi. Prière. Yangonde masolo. Prière chaque pourquoi. Prière chaque pourquoi. Chose grave. Nasima mikolo. Prophète abandi ba problème. Nakati andako. Comment dirais-je? Le premier problème est Akinine. Maman lobi des choses, to vandi na prophète. Prophète asa sali moi mikolo. Nakati andako. Plus d'un mois oza sous mupayate. Yaya yo vanda na batu na ndako. Comment okoya na sapatu no na ndako vai na sapatu na ndako journée mobimba. Olongola sapatu kaka peut-être le soir et olingo lala. Oucho tambola libanda. Soko koti na ndako. Fo longola sapatu. Zwa tana yo za l'attendre. So moni ko kokonyata na sete. Maman lobi des show to pesa ye ba chaussette. Po batu musu ba kokanda ba nkonyata na sete mutu na mutana ndenge na ye. Toko lingate aza prophète to yambaki e bien to pesi ye di papa to pie chaussette okola ta chaussette na makolo so oza na ndako bato musuba ko kaonyata na sete boyebi mais chose grave prophète yeso ka koti na ndako alongola sapatu te kobo na sapatu na ndako en même temps maman abi des choses tozaki pe na bana mike na ndako bana nde bakwisa bilo na baona se bazo ramasser bazolia kotambo na sapatu ndengwa na kati ya ndako c'est pas digne. Sauf ce que za mupaya balongolisaka ye sapatu te hein. Po aza na ye mupaya ata alati sapatu ne journée mombati pokwa aza mutu akokende na ye aza mupaya mais yo tovandaka no na ndako ekozala ndeni yo ozalaka na sapatu mikolo nyonso outi nango libanda kobo ti na ye kolala prophète badega ebandi moko mosusu mama na biso abi ndenge azolata basapatu boye na mwana eza bien te mobali na ye pe mobali ya mama na biso kolo lisolo aremarkaki bameki bayebisa prophète que non prophète hein. Omoni ndenge tovandaka awa mwa bana pe bazali mwa sapatu na ndako boye ça fait pas du bien mwa ba chaussette yango olataka na makolo prophète amona yango mabe. Bref wana premier point prophète amona yango mabe prophète amona ndenge ke balobi mabe bon mama na biso abi ayebisi mobali ne papa ekozala bien te ndenge asi akomi na mikolo boye kala mingi te ndenge azobwaka ngunda bakopesa ye esika kokende na kolinga te papa oloba na ye lisusu wana mama opekisa mobali ne na ndako mama bi na pekisi mobali nanga koloba lisusu te tika tokabwana na ye na malembe mikolo si ekomi kopusa na bientôt akokende na ye ekoya kobetisa libaku ekosala bien te koloba lisusu te lokola sepeli na ye te tika mama apekisi mobali na ye po mama nda yambaki mutu ba mama bolande bino na badedi landa lisolo oyoka mama pekisi mobali abi doko eza boyenga pe na sai nini na suki maboko na bwaki to pesa ye temps to boyi amona biso mabe bazo continuer kovanda toujours prophète mama lobi des choses mwana nga zai mobulu ya grave soki mobali nanga zaka mutema mabe en tout cas pona mobulu a mwana nanga tantôt mais to kabwana mobali mais mobali nanga lobaki nanga na kosala effort mwana mobulu il faut sila mama bi des choses na tikaki papa abokola mwana na ndenge alingeli po bibali nde esengeli bazwa charge ya bana du fait ka bande ko sunganga mwana azozonga na nzela mwana zai mobulu me mobulu amona esai nini esili papa azo kengela mwana très bien papa bande ko signer cahier de communication pana biso na Congo to benga ngo cahier de communication hein ngana tangisa na bana na France te pona yeba terme na yeba te aso ba benga ngo cahier de communication kaka mais na yebite mais na lobeli cahier de communication pour permettre biso to comprendre papa surveille ka cahier de communication ya mwana na ye chaque tour en fait chaque fois soka outil classe aye papa atala ka cahier de communication asignaka po mona ba rapport nyonso o batindaka na ndako pona mwana conduite ya mwana na banzima ba mama boyebi cahier de communication na RDC c'est pour contrôler l'évolution de l'enfant kotala ndenge mwana zoko évoluer na classe et tout le reste des rapports et yaka sur les cahiers de communication. Je crois que c'est ça hein? C'est ça ce qui n'a pas sanité. Voilà. Maman lobi papa na ya contrôler ka cahier de communication na ye atala mwana ndenge évoluer na classe ainsi de suite. Mais eko koma na moment moko mwana ayaki ko imiter signature ya papa na mama. Ce qui ba komi na classe mwana ye a signé ngo ye moko akena ngo na école. Et comme il y a un bon moment, papa atalaki kaete. Tango eko tala kaya mwana, boni signature ya maman nou ebele boye na kati ya kayo. Et puis signature ezomona neza ya mama te. Papa bengi nani mwasi na ye.
Mais na moni ba signature eza presque ya yote nzoka mwana na bangwa mobali. Mobulu eleki a imiter ba signature ba parents akenda olakisa na école. Pona nini azo banga ba parents ba yeba ba dégâts zo sala te. Papa agangela ki mwana. Quand les parents nyonso agangela ka mwana, c'est pas bien oki ko imiter ba signature ba parents te. Bref elekaki. Papa ke musala. Prophète atikali na maman na ndako. Chose grave. Prophète abandi ko yebisa maman, yo na moni mobali no aza très brutal hein. Oui que yo na zo moni oza mwasi moko très douce. Obongi na mobali ya boyete. Mobali no aza brutal pende puis mobali no alingi mwa anote. Pour façon azo gangela mwana. Alinga mwana ote. Maman abi atuni prophète po ani yo zo yebisa ndengo wana. Mais mobali oto vandi na eta mulai. Soka lingai mwana ngate tanto yo linga okuta mwana wana ndenge azate. Agangeli par rapport à imiter ba signature, c'est pas bien. Yango agangeli maman abi des chaud à partir ana na mona ki prophète. Bango ba yebisa ka batukelo mutu boye na envoûtement na kati ya ndako no. Mais pas nani comment dirais-je? Prophète ayaki na envoûtement na kati ya ndako. Ozomona siko. Ye moko prophète ayi na envoûtement. Ye moko prophète ayi na molimo à séparation. Prophète. Azoyeb sa maman abi mobile no aza très brutal. Mais loko na moi na kati ya mobile no alingi mo anote. Yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour mutu mo a comprendre. Oui biloko. Ba oyeb soka ke mobile no alingi mo anote mba moko zwi kanda envers mobile no. Nzoka bazo kosa yo mutu azoyeb so bongo azande na posa na yo. Azande na posa linga yo. Azoyelo juste na ba flatterie derrière la parole. Ba faux, comment dirais-je? Ba faux flatterie à l'okuta. C'est-à-dire ba maman esengeli bo comprenaka. Ba langage mususu ba yeb sarabino na ba passe-temps. Il faut faire attention. Comment ko yeb sa mutuke non? Mobile no alingi mo anote. Est-ce que eza molimo abosangisi? To eza molimo abokaboli? C'est sa réponse nandako. C'est-à-dire yaya, papa, maman, surtout ba maman, boke barana ba langage mususu. Nakangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi des choses na comprenate. Comment ya ko yebsanga ke mobile nanga linga mwana ngati. Maman abi des choses na talaki lokwa na mobile nanga sia loba ine mamba ba chaussette. Soki na bina yebise susu makambo ya lobi ke ya linga mwana ngati mobile nanga obengane. Maman meli atiki mama garde. Maman abi des choses na garde mais na yebisa ki franchement au lobi mabe. Azoboko la mwana est très bien. Tovanda na mwana avant yo ya problème eza raté. Aboko la mwana wana très bien. Mwana imiter ba signature. Comment ya ko gangeli yo lo bakalinga mwana ngati. Nga mobile nanga tovanda bien. Ça dit ba maman il faut bokebaka. Bino monde bo fungola ba porte d'entrée. Tant mutalo bino bongo yo po bien, oui dedi vraiment nga na mona mobile nanga oyo alinga mwana ngate voilà. Mbala moko dedi na yo wana akoti. Dedi akokote la wana na malobo yo moko bimisi. Vraiment franchement depuis to vandana ya gangela aka mwana alinga mwana te dedi ozana raison. Prophète wana raison mobali ona moni alinga ngate. Non yaya. Non. Le diable est là pour voler et dérober. Dérober, voler, détruire. C'est ça. Prophète a un envoûtement dans la libala ya maman. Ça c'est un esprit d'envoûtement. Molimo ako kabola, yako panza, yako dérober, détruire. Tobeta lisolo. Maman yebisa prophète et le kinde ngwana maman bomba ayebisi mobali te bazaka na kati ndako. Prière ezo continuer kaka. Ekoza mobali ake musala prophète azo yebisa maman yo mikolo na moni okomo ngenga au moins de prières ezo ngengiso. Yo penzo za très belle maman. Yo za kitoko. Prophète. Yo to bengonane profitant. Pastant to bengena. Comment na commentaire? Prophète ayebisi maman abi mikolo na moni prière ezo ngengisa yo tala ndenge okomi kitoko okomi mwete okomi ngebu abo mwasi abato mobali na ke musala yo bayambaki yo prophète bayebi yo te na ndako wana bayambi yo na sima connaissance juste basali soko luka ndenge okosala vie na poto yo bandi kolula mwasi abato na ndako mama lobi de show prophète abandi koyebisanga mikolo ongengi tala ndo okomi kitoko oza mwasi moko très douce. Jamais okoza na mobile ya brutal ya boye. Des shows. Mobile ya brutal? Ah bon? Maman a dit non. Maman a dit avant ici prophète a dit mais comment tu koloba boye?
comment oki koyebisa nga ke na okoza na mobali ya brutalité oyo okoza na mobali ya brutalité yo oza mwasi moko très douce nazomona mobali wana oza na ye aza très brutal abongi na yo te na ndako ya bato yaya wana mobali na musala mama na prophète batikali yango mama alobi des choses beta toyebi basi ebele bakoya na makambo ya boye ebele oyo eza bamasolo tokoloba lelo te ezokontinue kosalama tozobeta kaka alerte tozobenda bino matoi makambo esalami ebele basi ebele babebisi mabala likolo ya bapastan mosusu toyokaki ya baaudio ebimaka awa tikaka toloba te tosote mpo soki tolobi booloba tooloba me eza kaka mawa na soni mawa pasi na soni mosusu ebimaki awa boyebi yango ebimaki awa bamama boomona makambo basi ebele mabala na bango ebebi likolo ya biloko oyo mabala ebele ebebi mpona nini yo moko mama oza légère ntango bayebi so oza kitoko oza mwete tala ndenge priere ezongengisa oyo dedi mwete kaka ndenge olobi pendanga nde nazalaka mobali nazalaka na ye nde mpo azalaka brutal ofungoli nzela mobali wana ta nyonso bovivre na ye azalaki brutal te ntango nani passe-temps bandi kopesa balangage ya mabe bamaloba lokuta mobali no akomi brutal na ndako mama lobi des choses na ndimaki eloko te ekoki kobima na monoko ya prophète ayebisangaki ete nde okomi ngebu c'est-à-dire mama ndenge azoleka na salon prophète azotala kumfundo mama aleki boye double remorque mama azongi boye double remorque azongi boye kumfundu azongi boye kumfundu prophète akoki te prophète abimisi maloba omérité na mobali ote mobali aza très brutal aza sauvage bref mama lobi namonaki ekomi très dangereux toyaki kosola na mobali nanga mama ye koyebisa mobali na ye esalaki bien te lokola prophète babanda ye mpe deja kofuta ye abwakaki ngunda banda ye kofuta ye deja mbongo ya ngunda mama akokai kobomba biloko wana te ayebisi mobali ke na minute oyo prophète abandi koyebisa nga nakomi ngebu prophète abi bote prière moto ezongengisa nga alors prophète akomi na besoin ya kotante nga yaya akolinga te baoyebisa maloba mobo ya batentation yo meli. Tout vient de l'abondance de l'écoute. Effet ya koyoka abondance ekosalama. Na se ya abondance okokweyisama na ekobo. Keba tozobeta masolo po bino bolongwa na baerreur. Bref, mama akokaki ta yebisi mobali ne mobali ayokaki yango bien te na matoi na ye mobali asilikaki. Ba yebisi prophète sala nini? Kende na yo kaka. Lokola po komi deja kozwa mbongo kumba bisaka sala nini? Prophète akenda, histoire ya prophète Abu pia yango tolinga toloboy mama koyamba basali ya nzambe eza mabe te parce que bato ba comprendre te tant toloba boy yo ko balola maloba desho obi teme desho yo zolo bato yamba basali ya nzambe te boyo kaka soki bazopesa bino toli yebaka sens ya eloko mutazoloba desho alobi boy faux prophète tobi prophète te faux prophète parce que tant de jours ça la biloko ndengo wana tu es le faux. Prophète nina koya na ndako bato yebisa mwasi ya muninga na oke non yo bandi kokoma ngebu oyebisa ka mwasi ya mutu mobali ne azate oyebise ke yo penda sava kumfundu na yo correct yo nzoto wana emerité na mobali oza na ete mobali wana aza brutal olingi tobetela ye maboko non tobetele maboko te l'homme de Dieu mérite double honneur mais oya boya mérité honneur te a mérité honneur te a mérité to dévoiler c'est ça. Ça dit tant to beta ba masolo boye ya comprendre ka sens ya lisolo nini babeti comprendre sens ya lisolo ndenge ye voilà où l'équipe pona maman na biso ngona maman lobi des choses beta oyebisa ba maman toke na deuxième point bino batu bozo sala ba prière ka ne to kota na ba confinement mambo corona luki ba problème batu bozo sala ba prière en ligne bolanda pe lisolo bien. Toke na deuxième point to sangisango maman na biso alobi des choses et yoko koma na moment moko tant to bengani pasteur to bengani prophète to yoko zwa contact na prophétesse mususu batu ya ba réseaux sociaux ndenge ba ligne de prière et salami ebele eza nyonso te mais batu oui bien na makamyo soit bien ba miyibi ba yaka okota pe na kati kusambela ligne eza bien ces derniers temps batu ba sambela ligne mais na kati kuna kasi bis ba miyibi pe ba yete. Ben on peut bakoti bache ba ligne na bango pour escroquer les gens. C'est ça. De fois koyeba na nyonso malamu na mabe ezali yonde yeba oza wapi.
tout le monde a pe kala tan ba réseaux sociaux et bandi. Ba prophète na ba pasteur ba lobara ke réseaux sociaux eza des diables. Eza biloko akindoki. Mais lelo biso nyonso na ba prophète na ba pasteur biso tout okoti réseaux sociaux. Tokoti na Facebook, tokoti na WhatsApp na Messenger to na YouTube. Mais na débit ya ba réseaux sociaux o tango ebandi ya ba Facebook, Messenger, WhatsApp, YouTube. Ba lobaki eza biloko ba magicien. Eza biloko ba ndoki ba pekisaki yango. Mais lelo omona ba tutu ba koti na WhatsApp. Ba prophète tout ba na WhatsApp na Facebook na Messenger na biloko tout. Siko diable yango na kati ya réseaux sociaux alongwe. C'est juste une question. Parce que blom sou batu ba lobara ba ye barate lobi esu kandeni, c'est ça. Ça dit ba faux prophétie na ba faux prophète. O ba ye ko bebisa liloba nzambe surtout na RDC. Yo na linga ko rappeler na répéter na lobi boy. Ba lobara réseaux sociaux en général, eza ya diable. Moi na nzambe ko c'est la réseaux sociaux te. Au début tango ebandaki. Toujours nos passe-temps, les passe-temps. Mais le lobby sona bango nyos na kati ya réseaux sociaux yango na tuni satana ou ya réseaux sociaux alongwe yango na tuni diable, sorcier, magie ya réseaux sociaux elongwe. Totuni kaka tobeta lisolo mama lobi des choses to ko zoande ko moko mwasi to sambe ana aline de ko mwasi wana za partir à Brazzaville ba yebana kina mama liboso ba osambe ana mama ka ne bo sambela na aline ba sambela ka tina suka mama akoti pe mobali na yeba bando sambela en ligne bazo sambela bango nyonso ensemble mais chose grave na kati ya ko sambela prophétesse na ligne alobi na mama na biso azomona molili na vie ya mobali na ye. Azomona molili na vie ya mobali na ye, basambeli tout ça, babandi ko sambela na mobali. Maman lobi des choses, ngam tu na memai mobali na nga na groupe de prière en ligne. Na memai mobali na nga na losambo en ligne. Mais prophétesse atiki nga mutu to yebanaki, asakroche na mobali na nga. Ye kaka ba prophétie komi kaka na mutu ya mobali. En même temps prophétesse aza célibataire, abalate. Abalaka na Afrique du Sud, diba le kufa zonga na Brazzaville. Prophétesse alati mobali ya mama bakole muto yaki na prière azane sou posate mobali obayaki ne ya kole na mobali atingami na mobali aye kopesa mama na biso en fait aye kopesa mobali ya mama na biso ba prière abino yo ndengo ozana nazomona molili na vie na yo il faut to saka no ba prière individuelle wana mama roza esu na kati te mama longwe to kosala oya biso nyonso to sali mais mobali il faut azora ba prière individuelle ya bango mibalika na prophétesse. Maman bi des choses na comprenant te prophétesse abia bando sambela ka na mobali na nganga te. Bref, bazo continuer ko sambela. Mukomsu mama lobi na changer na ni profil na nga ya Facebook. Na chaki photo ya musicien mo bazo pesa na biz na mwasi na ye. Na na posa otanga bakumba ba musicien wa te. Maman lobi prophétesse atali photo wana. A comprendre te lokola mona biso na nupete. Abengi maman na biso na téléphone abi natali photo natali omba lebele natali première fois quatrième fois timba lebele na ye komona ke yo za raboete nzoka prophétesse asa sola na mobali na ba vidéo amona pe ba photo mobali na ba vidéo ndenge ba sololaka abi natali ba photo na comprendre eza mobali note mobali no za rapenda bois noir o ya ngolo ano moni ba bois noir o ya ngolo penza ya za rabongo photo na moni yango eza yete mama biso abi mais comment prophétesse oki ko kelanda profil na ngati na Facebook okendo tala po yeba soki wana mobali na ngam tazo pesa nga bis ou pas maman abi des choses na kipaki ya moté chose grave mobali ne falaka kita Brazzaville pour que nous sala ba visite familiale car ndenge ezalaka prophétesse aye koyoka ke mobali akoya na Brazzaville abi oui ndenge ezawana nga na ndako koto yo ifuna yamba mobali na yo akita pa na nga maman na biso abi non yo ko yamba ye kuna ndenge nini ye aza na famille na ye aza na esika kokita esika kokita ezali ça sert à rien yo oyambaye aza na famille kuna prophétesse abi non omoni ndenge eza wana nzambe recommande nga mobali wana efwa ya awa nga nazopesa bino nani prophétie ya nzambe bino bozotia tembe soki mobali wana yawa te oyo kokomela ye etali ye oyo kokomela bino bokomona ngo mama abi meche problème eza nini mutu aza na esika ya kokitela yo linga ya kokita pa na yo. Est-ce que mobali nange ezaka nécessaire aya ko kite sika bino bozali prophétesse habité tozomona molili na mobali no ba lien ekangi mobali no il faut mobali no ya ko kitawa to kata ye ba lien ya bokeba na mambo ba bisamba ba comment dirais-je ba binzambi nzambi mama zo regretter mama bi des choses
prophétesse akomaka déjà kosolola na mobali nanga atindela même mobali ba photo bakoma na bango déjà kosolola masolo ekomi na degré mosusu balongwe na côté prière babandi koluka bakende libanda mais mobali pas azalaki dynamique mobali azo comprendre te mobali ayebisi mwasi me yo mutu memenga na esiko ya kosambela mais nakomi ko comprendre te prophétesse na yo akomi plus ko se pencher côté nanga azo luka nini mama tanga moni ndenge wana mama monaki trop c'est trop mama bengi prophétesse habite programme olobaki akolobaki mobali nanga kitapa na yo ekosimba lisusu te mobali nanga aza na esika akokita prophétesse asiliki abi non jamais nga kutunde naza déjà na uta ekozwa mobali bientôt nazobala avant mobali no ayanga na oza déjà na sina bali ozobanga nini yango bino bolinga kolanda ba conseil ya bato bolinga biyoka yoka bato nga kutunde naza na mobali kutu na lingaki ye pa aza pasteur ayebisinga ke mobali no aza na bobenga ngoni mobali no aza comment dirais-je quel est le terme encore mobali no aza na ba bobenga ngoni aza lié en fait mobali no aza lié il faut ya to kata ye ba chaîne il faut to lekisa ye na délivrance mama bi non de choses nga na comprendre ki sute na epsi na ni prophétesse na lingi sute na mobali nanga koya kuna te mobali nanga za neska okita ye na prophétesse baswani prophétesse asiliki prophétesse abi oye koyela ye okomona d'abord soka ye na Brazzaville oyebi te ba okiko braquer mama bi oh comment yo okolo baba braquer est-ce que jika ya liboso aya na Brazzaville kozala oya nga mobali est-ce que batu ba utara poto bakitara Brazzaville bazate kako ya nga mobali bref baswani na prophétesse bayokani te prophétesse asiliki pourquoi olingi te mobali no ya kokita pa nanga or prophétesse d'un côté atindera déjà mobali ba photo mobali ayebaki prophétesse te ayebaki prophétesse na nzela ya mama na biso mama akotaki na ligne de prière nde amemi mobali mama bayebana na prophétesse atiki mama akangani na mobali bakomi kosala ba prière individuelle na sima ba prière individuelle prophétesse azotinda ba photo na yepa papa na biso atindaka ba photo tango baswani na mama ebisi yo mwendenge za wana na comprendre déjà loko zolingo sala yo na mobali nanga na lingi susu te bloquer mobali nanga pa na yo na lingi sute bosola na mambo ya prière abu pia baswana prophétesse akati mangala a bloquer mobali ya mama na biso a supprimer ba photo mwende ba supprimer ba photo a retirer ba photo na ye na WhatsApp po mama lakaki na zozwa ba photo na ona ko publier akimi mbango na téléphone a retirer ba photo na ndenge atindela ye mobile a bloquer mobile na ye histoire abu pia yaya voilà autre nga to lo bangwana ba mama bomeka ko se ressaisir basi bolinga côté prophétie ezali bolinga côté omoni nzambe na misu nde bokoti so eka koyoki côté moko balobi ke awa nde bazolakisa bino tout bokendo kota mama na biso abi des choses du fait que tolinga ka ki mona meso lokola tozoluka ka ba prière ndenge tozali na confinement na kobanga mambo corona na ba problème ndenge yaki na mokili yango na kendaki kuna yango na memaki pe mobali poto kendo sambela mais na nzela ko sambela prophétesse alinga zwanga mobali voilà où l'équipe na mama na biso yango wana esali mawa passe na soni yaya bokeba na ba faux serviteur ba osala bino ba film ba prophétesse nyonso baza ya mabete me yeba nde wapi yo zokota question eza yeba wapi yo kei ba prophète nyonso baza ya mabete yeba wapi yo ke kokota c'est ça le problème ça dit bokeba au moins na binzambo ekomi actuellement bokeba na ba nyonso ba yela bino na kombo ba prophète baza ba prophète te bazoyela bino na kombo ya ba pasteur baza ba pasteur en fait ba pasteur baza ba pasteur c'est ce que j'allais dire bokeba na bato bazoyela bino na kombo ya ba pasteur mais baza ba pasteur te baza ba pasteur voilà on ngai na loba ça dit yaya toke ba bandeko basi bandeko mama bo se ressaisir botika ko mikwisa bino moko yaya tika koluka ka kotoyoki awa balobi penza azolakisa awa penza azoloba makambo ya solo mbango kei baokeloba no makambo lokuta bapanzi libala na yo baokeloba no makambo lokuta bakangeli yo bana ndoki baokeloba no makambo lokuta bakangi papa ndoki mama ndoki bakangi famille ndoki bapanzi yo na bato yaya tokeba mokili bebi mama na biso abi des choses beta batu bayoka po ba mama balinga kote bazolakisa bakembango kote bazomonisa tokembango yango mama lobi des choses beta bandeko bayoka na ko remercier batu nyonso ba partageaka eza na ndeko na biso moko ebisinga des choses eza na lisolo moko beta ki na partageaki yango
bana babandaki koyoka mama na bango te, mais ces derniers temps bayokani ba se réconcilier, bana bazongi kosenga mama na bango pardon. Voilà pourquoi tolobaka na bino il faut partager masolo et ça la bien masolo to beta ezo sunga ba famille belé bato belé bazo pesa ba merci to landa no témoignage à maman et bon to suki ça. Suka mama wana yete abengisa bana na ye mibale ya basi baye awa mulu likambo. Donc moko wana kendaki to babimaki bango mibale na ndako, moko aboti azana mwana mususu wana botaki mwana kufaki. Suka erna na ye kotindela ye mission alandi mission wana azwi yango apartage pa tindeli bana na ye wana. Bana suka erba landi mission wana lelo na zoi biso bana bazonga ndako bana bakoma calme. Moko kutu abandeli klasi awa na avant ba confinement oyo mususu azobanda klasi oyo apotaki mwana azokomisa presque une année azobanda klasi awa na septembre yango na ye abengaki nga lobi te na émission wana yo tindelaki nga natindelaki bana na ngai soki okoki kopesa témoignage wana epai ya desoke baconseil na ye azopesa bana ebele bazolanda ngo biso bamama tozolanda ngo tala bana na nga bazongi ndako likolo ya émission wana nga na espaki de préférence ye moko abenga yo ayebisa yo témoignage na ye vraiment nzambe azwa lokumu yango nde importance soki ba émission ezosunga mabota yango nde loko tolingi lokumu mpa nzambe ezosunga yaya ezosunga vraiment ezali ndenge yo moko lobaka tango akala ezalaki ndenge mosusu mais depuis lelo oyo biso tokomi kopesa baconseil toyoka ezoteya biso mingi yaya ezoteya biso mingi eza na bamakambo mosusu meme ata biso na mabala ndenge toza boye mobali nanga liboso ya bando olinga te nalanda yo nayokaka olobaka na mwasi moko boye mais lelo mobali nanga azalaka soki ka tokomi na mbeti boye soki tia de show te tia de show tolanda de show omona tolandi kosila luka lisusu émission mosusu totia na bémission ya kala oyo ya kala tokoma na biso kolandaka soki tovandi kaka boye eloko kosala eza te neti nga lelo nate mosala te navandi na ndako yango na profite nabenga navandi ye soki awuti mosala omona tinga soki desho asali lelo te émission asika eza te nga lebisana natala na omona soki ekotelaki nga na tie tobandi kolanda vraiment ya nzambe apambola yo nzambe apambola yo amen papa comprendre que des choses a raison c'est-à-dire au moins eloko ebeta kezo beto mingi yo mo ebi ba faute na yango zo beto mingi mais tant au moins que winde kwaza na ina raison atende kombali osunga biso voilà papa komi fana d'accord akomi fana ya oyebi ke eloko mona oyebi sayo eso mobile nga azalaki soki ngai na senge mbongo te akopesa nga te soki ngai na senge mbongo te akopesa nga te nango mofana ye asalaka nga mpe nasalaka tokipaka bacharge ya ndako tosala makambo nyonso biso nyonso me banda yoka émission na yo oloba ke mbongo ya mobali ate osalaka ndenge nesobela ata mama atakani oyebi mobali nanga koma chaque fin ya semaine nona yebi nazokesala basha mama ozokesala basha ozoa omwana ozo enveloppe yango mamoso obe atikeli nga likolo ya mbeti ana okotaka d'accord tozikisa boko voilà omoni yoka yo na yebisa bino bopartage mama alobi boye apartageaki émission na famille moko boye bana babandaki koyokela mama te mama mpe azwi émission apesi bana bayoki bana bazongi mpa mama na bango basengi mama na bango pardon baréconcilie mosusu azongi classe mosusu wana bavandi na mama calme c'est-à-dire baémission tozosala yaya ce n'est pas pour rien eza na importance quelque part partageaka osunga couple moko osunga famille moko quelque part sans que yo yeba baémission tozosala eza te pour indexer les gens mais eza na importance quelque part c'est ça mama alobi même mpa na ye mobali na ye liboso abandaki kokima so amonika émission ya desho ebandi desho alinga pasola mais lelo mobali abi te desho akoti nanu te kotisa tolanda mobali akoma kotika mbongo c'est ça yaya baémission tozosala soki oko kosupporte vérité te se koza na baerreur moko na kati na yo yango okoka te mais ekimisa yo te yaya supporte yango ekosunga yo olongwala baerreur eza na bapapa ebele bazali na badega bamama ebele baobenga bapapa mpe ebele baobenga
Pour la lobelaka, ba maman te mon pe yaka na frappé pe ba maman. C'est-à-dire ils ont réconcilié quelque part. Muto ya okima, c'est-à-dire soki boza ba couple na ndako, soki moko okima ayebi ba défaut na ye. Ayebi pourquoi azokima, ayebi ba défaut na ye, yango azokima. Des choix nga pasola ba vérité akimi. Voilà donc merci beaucoup. Ba émission ezo sunga ba famille na biso et sunga ba ndeko ebele yaya. Omoni soki ba opesa conseil. Ata ba défaut wana eza pa na yo ndimango. Muto ayokaka conseil azara toujours sauver, la vérité sauve. Mais sur ozoki ma conseil yaya otika na mabunga na kati ya vie. Et ça li bien te. Merci. Otengeto lo bapona lelo ngo wana benga des shows de Denar TV na ba sujet bien. Oye comme lieu comme la ba misusuté numéro na ngangwa nezo circuler gravé na WhatsApp pour kozwanga. Maman na biso abi ba maman bo fungola misu bo se ressaisir liboso ba sali ya lokuta. Bakoya kokosa ona komba mobile na yo bo panzani. Bakoya kokoso na maloba sukali yo koisami po aza dedi. Amemi oka na ekobo, amemi ona impidicité di bale kufi. Voilà pourquoi to beti émission ou partager ka ande to lobi pesa bande comme susu batala et ko sunga pe batu quelque part kaka ndenge mama témoigner. Yaya mutaoki ma vérité azana ba défaut ou ezoki misaye. La vérité blesse mais la vérité sauve. C'est ça. Il y a tout ça la émission pour na sentiment te tozolo ba marambo eza vrai. Ici c'est la vérité. Eza mambo uta na muto a déchoté ezo sala ma quelque part da ba famille baninga yango to beti yango po bino bo sala ngote. Pour erreur à boye côté la binoté. Voilà donc otengeto le bapona lelo ngwana. Merci beaucoup na ba onyo so balandi des shows Denar TV. Aimez commenter votre émission et zalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Fais sa réponse. Ciao.